Papa Fati, au Biso Misala, ah, tout le monde est Misala bien. Donc, les a béton, des fois, c'est Biso de Congo, la Biso c'est comme un béton. Attends, les qui vont compter, si lui, tu dis que c'est Biso Mamon sur béton comme Tikali. Mais ne pas ça, Misala Boye. Batio ya réside sur les cas la bakati. Ne les gars la bakati, bongo, Batio est à Kotoboka. Le bel a réside des eaux, le bel a réside des eaux, peut-être à CT. Biso Tamaye, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, tozoka misala me batoza misala ngo bakokosala te tala ndenge osali misala bien me tala ndenge ekomi ntango ndenge ekoma bozokoma sali te eloko eza ya bien tala ndako batie bakaro me bato bakota mapapa ya sali te nga na kosepela bongo luka moyen baluka pena moyen pena sire moyen soki todénonce bango olobi todénonce bango mpona nini boye pena basali ya bien me makambo toomona ya mabe mabe mpona nini wana mpona kokweyisa personnalité na yo bien koma la ndela biso bena 24 oyo misa ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à qui que vous nous suivez, vous captez que vous avez choisi cette émission que nous appelons la découverte via Biso Podcast avec votre humble servante Esther Moula. Voyez la radio toujours ma bonne mère, n'a pas téléphone, n'a pas ordinateur, n'a pas téléphone, na Canon oyo et permettre à Bino au capter Biso, ya Biso Podcast, il y aura toujours n'a pas bonne mère, n'a pas Bino, à de la carte ya commune, ya Ngiringiri, dans la prince Kasavu, oyo ezali na ngambo oyo ezali Bandal, na ngambo mosusu ezali Ngiringiri, wapiete, ba profiter na nzela oyo chef de l'État, Fati Betompe, gouverneur Daniel Bumba, oyo asaleli bango nzela ya kitoko, nzela oyo ezali ti na Selemba okei route Matadi, pe so tokei na nsima boye ekei ti ville kasi na kati ya nzela wana oyo tozali kodécouvrir bino population toyebi te balobaki esika ete bato soki bakoleka ezalaki bosoto nalakisaki bino mpe ndenge nini bosoto ezalaki na kati ya nzela oyo kasi lelo baprofite mpe babénéficie na route kitoko nzela ya malamu kasi na prince wana ekomi na bosoto toyebi te population bolingi nini batonga ezala potopoto boleli ezali potopoto nzela ezali te boye sikoyo na minute batongi bino prince bokomi sikoyo kolela bokomi sikoyo kotia prince yango na bosoto tala bino moko kanivo bauti kotonga po te soki mbula ekobeta mai ekotelaka bato na ndako te kasi kanivo yango ekomi nango kanivo ya bosoto toyebi te soki mbula ebetisaka bosoto na kati toyebi te mbula ekitisaka milangi ekitisaka bachase ekitisaka biloko bato mosusu bakozwa biloko ya bango ya bandako po babengi ménage babosoto na bango bayeba boki na kati ya nzela kasi tokoyeba te population elingi nini vraiment kaka esika wana prince basali bato mosusu ekomi lisusu esika ya commerce bato bakotandatanda babiloko na bango ya commerce esika wana na tokodécouvrir yango na kati ya numéro oyo mpe tokokende mpe esika tokointerpele Sinel mpe Régie des Eaux ntango bakotonga botala nini complicité ya Régie des Eaux botali complicité mpe ya Sinel parce que esika ena ezali nzela oyo basinga ya Sinel eleki mpe ezali esika moko bajoya Régie des Eaux ezali koleka kasi soki botongi esika wana ekokoze lisusu problème ya population ya mai mpe problème ya population ya courant omoni teke bokotourne kaka oran tokokoma lisusu na problème ya Régie des Eaux mpe problème ya Sinel nzela wana etongami malamu kasi eloko ya pasi ezali na kati ya nzela ena tokodécouvrir lisusu ke esika kaka moko wana batongi mai ya tio ya Régie des Eaux basekaki attention na yango te kasi tokosenga na yo ministre infrastructure ntango okotonga banzela ntango okotia baingénieur na kati yebisa bango soki bakoki kozala
en complicité na régie des eaux pe national pe population prince ezali esika ya bosoto te ezali dépositoire te otala bino moko o pe leta pe kande mutachaki yango oto biso moko ezali bosoto na biso ya bandako bato bakotonga na nzinga otiaka bisika na bino moko esika moko wana mpona kotiaka bosoto na bino kaka bino moko wana bokolela banzela kaka bino moko wana bokotia susu salite na kati ya nzela kasi leta na biso population na biso nakoyeba te bolingi nini bolingaka nini oyo te nzela batongi bino nzela sikoyo ekomi lisusu nzela yango ekomi lisusu esika ya kotekela ekomi lisusu esika lisusu ya bosoto ezali vraiment malamu te tokokende na ngambo ya ngiringiri tio wana ekomi vraiment mabe makasi mai ebandi kobima esika wana ezali kodéranger sikoyo population eza mpe na bato mosusu bakomi profite kosokola na mai yango kasi ebebisi lisusu programme ya bapopulation mosusu bakomi na problème ya mai mpona nini basepeli na nzela kasi baleli na nzela na likambo etali régie des eaux mpona bamela mai potable ezali mpasi bakomi komela mai ya baforage mai ya libulu kasi tozali na kati ya capitale ezali nzela ya monene oyo ekei ti prince matadi tokei boye selemba ubumbu prince matadi na nzela oyo to tozongi boye tokei 24 tokei kilingwala tokei ti boulevard na nzela wana botala bino moko tozali kokende na mpona kolakisa bino ndenge nini nzela wana ezali vraiment mabe makasi tio wana ezali kosala mabe oyo nyonso oyo ezalika problème ya leta mbongo oyo badepensaki ye wana siko bakodepense lisusu mbongo mosusu tosengi ministre ya infrastructure tosengi baingénieur pardon dodokolo mbongo oyo bapesaki bino ekokaki mpe kosala eloko mosusu mbongo bakozongisa lisusu mpona batonga esika oyo mpona kobebisa kolongola esika oyo parce mai oyo ntango ekobimaka ntango ekotangaka ntango nyonso ekosala mpe lisusu mabe ntango ekotia lisusu makasi soki esali pendant 50 ou 10 ans bato bakokoma lisusu na problème ya nzela ekosala érosion botala bino moko sisi bayango ndenge ezali bana misusu bakosikola na mai yango botala bino moko oyo nyonso oyo ezali problème kaka ya leta oyo nyonso oyo bokonyokola kaka leta urbaine oyo apesi bino kobénéficie nango kasi tala lisusu esika yango ezali lisusu ne esika ya mai Montréal tomelata mwa mai moke mpona kopema matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te otemeza temoi misala emonani ninga kolobeza otala bino moko place nazali ezali fleuve te toza na kati ya ngiringiri na prince kasavubu kote na ngambo eza bandal na ngambo eza ngiringiri esika oyo babénéficie na nzela babénéficie na route kitoko oyo route oyo ememi ti prince ipeng ti prince matadi kasi nzela yango tosengi ministre ya infrastructure ntango okotonga baingénieur ntango bakosala misala basala yango na motema malamu mpe motema bokikisana oyo babimisaki ezalaki mbongo ekokai mpe kosala makambo mosusu ya minene kasi boye ezali vraiment kitoko te ezali vraiment malamu te tala a place na tuvi ezali yango fleuve te eza mpe mbula te eza fleuve te eza mini te kasi ezali tio ya régie des eaux tio wana ya régie des eaux ndenge batongi banzela balekisi nzela balekisi prince likolo ya tio yango sikoyo mai wana tema mai eza na puissance ya makasi ezobima kobima yango mingi yango wana esali nini libulu oyo donc ekeye libulu oyo nde eza boye ekomisi sikoyo population ya koto oyo bakomi kolela sikoyo na likambo etali mai vraiment tokosenga na ministre ya infrastructure tokosenga na yo otala vraiment na esika ena talela biso vraiment esika oyo tala ekomi bato mosusu kutu bakomi koya kosokola bamituka esika wana bakomi koya kosala misala esika wana
ezali vraiment malamu te. Mbongo oyo babimisaki ezalaki mbongo oyo ekokai mpe kosala makambo mosusu ya malonga, kasi babimisi yango mpo balobi ete nzela eza kinta, nzela eza développement. Kasi développement yango ifo kosala yango na ndenge ya kimia mpe na ndenge ya boboto. Tosengi na bakonzi mpe tosengi na autorité, vraiment ministre ya infrastructure, tosengi yo vraiment dodokolo biso bapandisa yango, tosengi yo dodokolo boye ezali kitoko te, po boye ezali kitoko te. Yebisa ngai mai oyo ezali fleuve te, ezali tio. Ah, ngani eskola ngani bomona la teki. Yo loba. Wala sote yo loba noka. Loba na oka. Papa Fati, osali biso misala a tomoni eza misala bien. Donc ndenge eza béton, ndipo osali biso be Kongo na biso nyonso koma béton. Ata le ki bokonze sili tobi ko sali biso mamno so béton kombo etikali. Mais nde ba osala ba misala boye. Batio ya résidence lekala bakati. Nde lekala bakati bongo batio eza ya kotoboka. Lobele pena résidence, lobele pena résidence peta ba CT. Biso to mayele bozo botika to fana na ndako. Tozoluka misala me bato misala ngo bako kosala te. Tala ndenge osali misala bien mais tala ndenge komi. Tango ndenge koma bozo koma salite loko eza bien. Tala benda ko batie ba karo mais bato bakota mapapa ya salite. Là na ko sepela bongo. Luka moyen ba luka pena moyen pena sire moyen. So yi to dénoncer bango, o lobi to dénoncer bango. Pona nini boye pena mambasali ya bien mais makamuto mona ya mabe. Pona nini? Wala pona ko koisa personnalité na yo bien comment. L'année à biso bena 24 oyo misala basali bien. Kala te do ici là baba ki 2 ans. Yango pe mikolo pe kende, misala pe do kenda aussi là. Sikotongo ekenda aussi là. To dans la kala basalité bon. Lukela biso solution. Gouverneur nga ba komo na ye ba kutu so nani. Daniel Bumba. Comme ma musala te roba chef de l'état yebi oza mwana ndaku o sala so neni mwana ndaku abebi sakate. Mwana ndaku luko sala mamba bien. Luka yo sala mamba bien mwana ndako asumbela na ndaku te. Linga mutu mususu ya ko bebi sa to so to kanga ye. Daniel Bumba to sala mamba bien te. Biso ba jeunesse bobe kipe biso te nini te to fani. Ba misala oyo ko ligote neti lem su ya ba résidence o so petit so ba jeune to tangela ngo to zali to ko sala. Bolongo la ba papa la ba so ba kende bolongo la bango. Ba papa de ba koli jeunesse to panda kabo. Biso yo ba neto ko se ba 40 so ba 42 to sala raté. To yute ndenge nini misala Kongo ndenge sala to yebite. Luka moyen jeunesse to zana makasi ba papa ba za ko lemba ba ko bi ba fatigué. Bakomi ba fatigué ba papa wana. Biso ba jeune to zali ko bote biso na misala ngote poani. Bote biso te pourquoi ta yo mo papa to ndo zala kaka boy. Bana to kangama ya misala ngwa moto atakutango. To yesu na misala ngo so moto tracasserie so ezongi lisusu. Oji sezani. To kima mboka ngoto tikela bino. Siko bo gouverner banani. Poto biso za boy nde makasi na bino nde zalaka. Maintenant biso makasi na bino za pa na biso. Mais po pesa biso te makasi. Ah papa oji sezani ni papa. Papa eza nini ndombo le bakuluna kuluna pona ngaso na la gouverneur to na chef de l'état pona si soda maramike so teka ba jeune wala kaka ba célébrité kaka ba tera se ba jeune ba timula wata ni fixe $100 à pamba ba jeune ba osala ngamona lo bakutu ngamona msuna za kutu kwa personnalité na baonyo ba ongaje ngai na ba jeune na ba jeune pele ndombo le baba makuluna za ko bomate mutu so bimi na tolo akene musala. So akela musala azongi ndako 18h 19h avec un temps repesa lo yenge akuzana tante ntoto de jelembi bozo biso ba jeune baza ba kusaba misala ba jeune bazali bozo biso ba papa ba komi ba fatigué to ba lolenge nini ata kutona lobi boye to ba saka maloba likola maloba ata mwana osama be wandoli misemu wandolo ba kaka ti mwana fait de fait mwana ko changer.
ndeko bino moko bouti oyoka moko azali vraiment habitant ya ngiringiri aza habitant ya esika oyo akosenga ete ntango bokosala mosala ntango bokosala osali bien topesi bino mbe bambe vraiment ebele parce que population ya ngiringiri mpe bandal ya prince oyo bariverain yango baprofite vraiment na nzela malamu baprofite vraiment na eloko ya malamu me tala sikoyo yo moko kozi tala ndenge ekomi yango lisusu esika moko bakomi kotukolela yango bamoto bakomi kotukolela banini vraiment mai oyo vraiment ezali vraiment poser préjudice na population bino moko botala ndenge nini ezali kobima na kati ya prince ezobima prince wana ndenge mai ezali kobima na source wana malembe malembe yebisa ngai mai ezalaka na puissance ya makasi soki ebimi bongo pendant 2 mois 3 mois 6 mois yebisa ngai koze nini etokozongela susu na likambo moko wana te mboka tokosenga développement kasi développement otango peke chef de l'état apesi asali afungoli motema ke natonga parce que banzela ezali développement mboka ntango tokotonga banzela yango nde ekosala développement mboka yango nde ekosala kimia mpe ekosala sai ya mboka kasi ntango tokotonga yango tokosenga na baingénieur na biso batonga yango na ndenge ya malamu batonga yango ya motema bokitisami batonga yango na complicité na régie des eaux complicité na sine komona ete banzela yango mpe ekozala mpe malamu tala neti boye ezali vraiment malamu te boye vraiment ezali malamu te eza lokola onyokwami mpona kopangusa ndako me na ndako yango lisusu ezali na bosoto ezali na salite tala basalite koto oyo na kati ya prince oyo ezali mama prince ya kitoko ezali ma prince moko babimisi ma bamoyen ebele po ete etongama emonana mafuma boye babimisi bamoyen ebele mais zokotonga yango na motema bokitisi complicité na régie des eaux na SNEL parce que ayebi ete esika oyo bosimba te régie des eaux eleki esika oyo bosimba te basinga ya SNEL eleki sino te population ya kote oyo bakozanga lotili te sino te population ya kote oyo bakozanga mai tala sikoyo boye population ebele basali susu na mai te otala vraiment prince yango ezali vraiment kitoko mpe moderne kasi biso esu population tokomi obwaka bosoto omeli mai obwaki wana omeli estce na prince vraiment babwakaka bosoto biso mpe population tomeka mei nanu mpe kotia mpe alima na kati ya nzela oyo batongeli biso eza ya biso eza honneur na biso eza nini honneur na biso parce que na nzela ntango okomata na mutuka mbuteyage eza te okosala 3 heures du temps okosala 30 minutes okomi tala ndenge bamituka ezali koleka ezali kitoko kasi totonga yango na nzela totonga yango na ndenge moko ya bokimititisi papa ministre ya infrastructure tobeteli yo sete yebisa bato bakotonga yebisa bango batonga na motema bomikitisi po te population ebénéficie yango ebénéficie banzela na ndenge moko ya malamu mpe bachef de ri mpe chef de quartier oyo bafandaka na esika ena na ngiringiri mpe bandal na prince ya kasavu botala bino moko ye baserele nango séparateur ya baprince ekomi nango esika ya bosoto tala botala bamopanzi kote oyo ekomi nango bisika ya commerce vraiment malamu te soki ke mutuka eye etamboli na ndenge ya mabe ekiti bino longola commerce na yo wana tia yango esika elingo bani kende na wenze teka commerce na yo boye ezali prince esika e prince mutuka oyo bazomanie na maboko ya moto ezalaka na badefo ekosala mpe bofopa etuti yo koloba nini asalaki yango na nkote yo nde oyo koteka esika elongo bani te yo nde oyo koteka esika epa oteka tokosenga na bino bato bokoteka na prince parce balobi balabala eza wenze te po eza balabala monene bakonzi balekaka eke ti prison makala tino bino ntango bokoteka wana baautorité balekaka wana bapaya mpe balekaka awa bakoloba nini awa batekaka na banzela
tandis que nzela ezali miroir ya mboka na nzela nde bakoyeba mboka oyo lolenge nini ezalaka kasi prince oyo yango tokosenga vraiment tobetisi ete ozongisa autorité ya bachef de rue mpe chef du quartier bayeba kosala discipline ya bakartier oyo mpe ya banzela bayeba kotia propriété na baesika oyo nyonso na banzela na baprince nyonso bayeba kotia discipline kokombolaka kolongolaka bosoto prince ezala vraiment kitoko prince emonana vraiment na langi nango vraiment ya kitoko makasi tomela mwa mai moke tozokende malembe mpona koshite kaka nde toyebisaki bino tozongi lisusu na kati ya plateau tozongi bino lisusu tomeli mwa mai tokiti mwa mitema toza toujours na kati ya nzela oyo ezali route monene ekei ti route Matadi oyo population ya Bandal mpe Ngiringiri babénéficie nango vraiment topesi yo mapapa Fati Beton mbe na yo vraiment gouverneur Daniel Bumba topesi yo bambe na yo vraiment parce que population oyo a bénéficié vraiment na nzela ya kitoko pe nzela moko moderne oyo vraiment ezali ko faciliter transport ezali ko silisa embouteillage ezali ko silisa kasi population yango kaka na même nzela ekomi nango lisusu esika ya commerce ekomi nango lisusu esika ya basalite kasi population ntango ezalaki salite mai ebande koleka awa nzela oyo bato bande kokoka koleka te soki mbula ebeti mai koyela bango ntina katikati fo bozela na mbula esila epuis bato baleka kasi batie kaniveau yango ekomi lisusu kobwaka lisusu basalite population ya kote bandi lisusu kobwaka lisusu salite basalite misusu ya ndako misusu soki moto alie azwi salite wana abwaki wana population ya Congo population quinoise bolingaka nini au juste ntango ezalaki awa biso mbula soki ebeti moye moto aleka eza te mpo kozela nani mai ekita mpo kozela nani batie bino nzela moderne nzela moderne yango lisusu okomobwaka lisusu bosoto na kati ya kaniveau bokomi suko kobwaka lisusu salite nzela yango lisusu ekomi su esika ya commerce nzela yango lisusu donc tokocomprendre te na prince jamais batekaka na prince jamais batekaka na prince yango toko interpeller population nyonso oyo azali koteka na prince aluka azwa ba disposition parce que prince ezali esika oyo mituka ezali koleka mituka elekaka ezalaka nango na matoi te ezalaka na miso te eleki boye mpa etuti yo okoloba nini eleki boye ederaye okoloba nini parce que eza eloko esalami na maboko ya moto eza eloko moto azo manipule mwa deraillement boye pa ekuti yo okende na bawenze boteka wana na bawenze parce que bawenze ezali ebele boteka na bawenze esika commerce na yo oyo mbongo nzambe abombeli yo nde yango nde okosa oluka te ke ebele te ozokoluki 100 okozwa te so nzambe abongisi ke lelo okoteka 50 ezaka 50 so nzambe abongisi ke lelo okoteka 30 ezaka 30 bolongo ya bosoto oyo ezali malamu te botika kobwaka bosoto na prince botika koteka na nzela bobatela prince oyo eza bijou na bino oyo ya prince kasi yango esangisi toke boye na liboso na nga eza ti na ipel petit prince ya Matadi soki toke na nsima na ngai eza ti boulevard eza prince monene oyo bato ebele babénéficiaka nango oyo ezwaka biloko ti lufu Matadi ekoti boye ka ntango yango ezali malamu omonake nzela mpe biloko ebele kokota biloko ya lufu biloko ya bisika ndenge na ndenge ekokota na kati ya Congo na biso ekokota na kati échange ya commerce oyo ba étranger ekozala mpe malamu parce que bapays nyonso échange wana esalamaka kasi grâce ya nzela kasi nzela bateli bino bobatela yango malamu bobomba nzela wana malamu tobeti vraiment c'était na ba riverain bénéficiaire ya nzela oyo mpe tobeti c'était na ba ministre infrastructure mpe ba ingénieur bakotonga tobetisi te botonga na ndenge moko ya motema malamu mpe ya motema bokitisi bosala toujours complicité na signal mpe régie des eaux pour que population ebénéficie nzela à 100% et non te ebénéficie nzela epuis lobi ebandi kolela problème ya signal botiliki ebandi kolela problème ya mai
ezali vraiment malamu te kaka nde tolobaka na bino ke ya biso podcast de bonnes choses ne dire pas toyaka toujours na biloko toujours ya malamu toyelaka bino toujours basai na mitema na bino toyelaka bino toujours biloko moko oyo etiaka bino toujours kitoko na mitema etiaka bino toujours mitema sai mitema pepele etiaka bino toujours babonne humeur mpe esalaka bino toujours baattention biloko biso tolakisaka bino mpo biso tolakisaka toujours biloko ya malamu yango wana okokende malembe mpona koshite na manaka na biso ya mokolo ya lelo oyo tobengaka découverte ya mokolo ya lelo todécouvrir commune ya Ngiringiri presque Savubu oyo esangisi commune ya Ngiringiri mpe Bangala tokolobela yango ndenge nini tio ya mai ezali batongi nzela kasi bazwi batongi likolo ya tio ya mai esali mabe tozokende na koshite jamais nakokata émission ena sans pour autant ya koremercier les trio boss po bapesi ngai grâce ya kotema liboso na bino Yesu Kristo na bomoi oyo apesi nga makasi ya kozala liboso ya baetandolite na bino batelefone mpe baordinateur na bino tokoremercier mama Laura Chou mama sociale Laura Matuila le trio boss Laura Malou le trio boss topesi Yannick Malundama Jekin Malundama et puis topesi Jekin Malundama topesi bino nyonso le trio topesi bino matondi mpe bato oyo bazalaka wana bapesanga baremarke oyo basutenaka ngai tomoni Elmara de la presse tomoni Héritier Wata tomoni Josué le capricier caméraman de luxe réal tomoni ingénieur d'eau tomoni libota na ngai mobimba soki mokonzi Yesu Kristo azongi te ngai na bino tokokutana lobi ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo inga kolobe ezate